Mbote lisusu bande konanga na bino bande oyangai masolo na député lelo tozali le 24 juin 2020 dans 6 jours sanda oisili to commémorer p 30 juin 60 ans d'indépendance 60 ans après mundele kokende 60 ans après biso moko tozana machine ya commande 60 ans après Mboka na biso tozana niveau nini. Est-ce qu'on se comporte en responsable? Est-ce que tozo manifester en réalité, en toute sincérité, bolingwango ya mboka? Masolo na député. Bande konanga na yoloba ki na kopesa bino numéro o bokotinda ba audio na bino. Bokotinda ba moi vidéo ya mike plus les audios jusqu'à 2 minutes et koleka live. To bandi yango lelo pona ba sélectionner yango ba koka kotie la bino mukolo wane kozala en live sur votre compte YouTube ndeko Eliezer Tokokoma auto senga kabino mikolo nyonso bo s'abonner si vous avez besoin ya masolo ya ba responsable mais ce que vous avez na masolo na posa ya ba masolo mususu oko kende kote mususu le numéro o bokotinda na oyo ya masolo na député te parce que comme saturé bokotinda na numéro oyo. Mais kuna pe bokotinda masolo mususu te. Ozana posa ya information mususu to nini te, okotinda ngona numéro wana te. Kuna okotinda kaka analyse na yo sur le 30 juin. Point barre. Analyse na yo na makambo le 30 juin. Le reste okotinda ngona masolo na député pona. Il ne faut pas quand même cette fois-ci tout ça la confusion. Kuna eza ya yo analyse na masolo na député et koleka en live le 30 juin boko banda kotina ba message na bino na plus 243 826 55 70 49 plus 243 826 55 70 49 botindi spécial 30 juin 60 ans après yozo mona ndenge nini nini ezo bloqué to sala ndenge nini la responsabilité, ainsi de suite. Mundela kei totika libisomo. Tozo gérer. Qu'est-ce qu'on fait? Masolo na député. Na kobanda émission OT bande konanga parce que makambo ekozala ebele il y aura beaucoup plus d'images que de paroles. Il y a pona o ya lelo. Boko landa parce que za émission moko ya attention pour ki sasa ela muki malamu te. Ki sasa to lali pe malamu te. Eza émission moko ya maloba muke ba image ebele. Masolo na député lelo bande konanga na simanango biso tokokende kotala ba personne vivant avec handicap na biso. Yango na lobaki na bino sungande konayo. Ezana ba o bazo ya kokata na makolo. Donc ba protège wana mama wana est venu chez moi. Ni ba le dosi o. Hein? Lokola mozo bana sitomo. Maman, c'est qui a dit machine à coudre dans le dos. Hein? Les katanas nous sont là. À partir de ba mususo ba utaki kanuka ba mususo bazo bande konangai bozo mona comment passer ezali nous disons nous autres que on ne doit pas prétendre que défendre mboka sans bolingo ya moninga kaba membre ya famille na yote ko sekisa moninga ko pesa sourire na moninga et nous insistons et disons merci na ba o mitema na bango simba maka tokobeta masolo ba ndekonanga pona incursion ya ba militaire angolais na tela ezawa na Congo central
tout au long de la rivière Lukula, mikolo nyonso, depuis le mois de juin, depuis le 6 juin, si les lotos ont commémoré dans la condition de Ngwan. Et si na minito, vandi dans quelques villages, il y a Congo. Na moba quelques-uns vandi dans quelques villages. Olongwe kuna na est, ok kuna ba sud soudanais pe ba kokota. Bomeki ko interpeller ministre de la justice. Baza kuna te, FCC za kuna te, il protège les siens. Et le ministre de la défense plutôt. Baza kuna te bande konangai. Ya bango priorité ezana makambu ya loi ezangatina. En ce moment, ezangatina ndena ba moment oyo. Tokobeta masolo bande konanga ya ndenge tolalite pona nini tolalite na Kinshasa. Pona nini tension la muki na Kinshasa. Pona nini tokobeta masolo. Tokobeta masolo na oyo etali makambo ya COVID-19 ndenge ezali kosale na mboka na biso. Masolo na député. Mais avant to banda makambo nyonso oyo, je dois présenter mes condoléances les plus attristées na bandeko tout. Au bazali prouvé en général na famille ya Dieu donné Mwanza oyo awuti koti kabiso Dieu donné Mwanza. Il est songé d'un côté, Tetela de l'autre côté. Akola mingi na secteur ya Tchofa, na territoire ya Lubao kuna na province ya Lomami. Il a vécu avec sa femme, ses enfants en Mbujimai. Azaki ko kende bakitanda banini. Mais là il est décédé hier. Na Kanyama KCC, na Kanyama et Bembenaye ba memi yango na moto ti na Mbujimai ndenge to koloba boye ezana morgue. Dieu donné Mwanza nous a quittés, il n'est plus. Il laisse ainsi une veuve qui s'appelle Blandine et 6 enfants. Que son âme repose en paix. Nalingi tobeta masolo bande konangai na oyo tokomona. Lelo tolobi tension et la muki. Mais na kati attention avant que toi aborder tension, boti kana pesa merci na félicitations na vient nga Frank Diongo Chamba. Frank Diongo Chamba qui a su réconcilier Mike Mukebai, élu de Lingwala à la députation provinciale, na Godem Poi, élu de Banda à la députation provinciale. L'un est député, l'autre est député président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Depuis un temps, Bazala Kika Koswana Mikolo Nyonso. Mais grâce à sa sagesse, il y a Frank Diongo Chamba à réconcilier Bango. Donc, après, événement au côté Labino, Bokolanda, Maloba, il y a Frank Diongo Chamba, Maloba, il y a Godem Poi, Maloba, il y a Mike Mukebai, Bokolanda Yango. D'ici là, gardez votre mal en patience, vous allez le suivre. Masolona député bande konanga, nalingi tolo bela balwa. Na uti koyebi sabino ke insécurité ndenge to koloba boy. Les Angolais bazakuna na Tchela awa na Congo central. Na Moba bamsu bazakuna bazambien. Oke na Ituri ba sud soudanais. Tozo ananu oya Libanda sans que compter insécurité oya ba groupes armés ya biso na kati. Mais quand on essaye de toucher au ministre de la Défense, non, tout qu'on a défendre Mukubwa, si tu veux tout défendre Mukubwa, c'est comme ça. Bande konangai. Yango bomoni na pesi bino numéro oyo. Bo pesa bino évaluation na bino. Il y a 60 ans après l'indépendance. On doit commencer à gérer l'État. Nandenge moko boye, tribalo-ethnique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce qui se fait dans notre parlement, la priorité du peuple congolais Zawapi. Le londenge toko lobaboy. Kamata mukolo, kamata mwana. Et banda kilobi koyinda. Biso tozaki déjà kuna. En plénière ya pe ajindenge na nonsa kibino. Tangu tozo débattre. Toki bande ko baye libanda. Nakati batu balobi. Bawe wa manipulé par quelques-uns d'entre nous. Ok.
mais ngai pe na kati na tuni bango bino bolobi ezaba we wa manipuler ba loi ndenge to votaka ba loi to yebaka loi yango bozo sélectionner en fonction de quoi nazo talisa bino procédure biso tangu to votaka loi to zala kanelo komoko. Et la proposition, j'aimerais vous donner la procédure. Yandenge to salak. O déposer proposition de loi na yo, na bureau. Bureau et proposition wana etini yango na bureau d'études. Bureau d'études batali yango ba étudier ce qui ba monike ekoti koleka bazongi si ba pesi ba annotation na bango. Tango ekomi na bureau et assemblée, bazui batini yango na gouvernement. Le gouvernement a 15 jours, il y a copé sa bavina considération na ye. Na ya ba proposition. Et zongi bo débattre en plénière. Tango boko débattre en plénière et si li batindi yango na commission. Pour na batala généralement ils a commission na biso PAJ. PAJ nde mutu basala. Tango eye bayela kabiso ba document, c'est-à-dire la proposition de loi concernée, la réaction du gouvernement, n'a pas notation, n'a pas correction, et zawana, ne biloko wana besoin de constitution, ne biloko wana to travail kanango généralement. Mais qu'est-ce qui arrive bande konanga? Loi minaku oyo na sakata, le deux professeurs de l'UNIKIN, na faculté à droit, ba déposer et là qu'on a bango biso to déposer ba proposition de loi depuis l'année passée dans le bac. J'en ai déposé 2 à mon côté. Ba proposition to pesa eza na vie yabat. Na lo bac na bino nos mamans sont en train de mourir au moins 3 femmes, 3 mamans par heure. Proposition wa neza na mesa. Kuna na bureau, et la priorité te bachango mupanzi. Ok kuna, donc ba proposition zo pona bureau. Mais oyo ya honorable Obemina kuna sakata. Et ça li ata 10 jours te bande konanga. Baye nango dans moins de 10 jours, ba ligné yango en plénière, biso to zala kité ba to zala ki soki 20 kuna al ba déclarer recevable ba tindi yango na commission. Ndenge to koloba boy, et c'est comme na commission et c'est le cas en plénière. Et ça na commission na biso. Lobi to kei, tangu to komi kuna, to zalaki ebele. Ba prof Mbata, ba Tony Mwaba, ba Daniel Mbau, ba Delice Sanga, bien que ba mususu bazaki a commission na biso te, compte tenu de l'intérêt que suscite la question, to ke kuna. Toyoka peut-être biso nde tozoyoka malamu te. Ya liboso bande konanga iboyo kanga malamu na yaka awa kopesa bino oyo ngana yokaka o ngana monaka. Yangona lobaka na bino ozana posa ce qui est sérieux, abonnez-vous chez nous. Lokola na ligne na bino ba image. Bola nanga malamu. Tangu tokomi la plénière de la PAJ babenga chango na 11h. Tokomi wan. Tokuti notre bureau était déjà là. Notre président Liken Kassongo était là, madame, notre rapporteur Azalakiwan. Bayaki retardé. Totali muke nde professeur Kata. Moko ya ba oyo ba deposaki ayekoya. To bandi koze. 11h eleki. 12h. Tangu tokomi na 13h. Mais ezandenge nini? Oh, tozo la collègue Minaku qui est dans les embouteillages dans 10 minutes. Tozela 10 minutes wana to mona été. Tolobi me baza bango mi ba les lois ezaya bango. Comme ça mon quoi présenter. Bande konangai. Les profs, les collègues Sakata n'a pas pu convaincre. D'abord ba téléphone ezakabo. Muke ba sololi na téléphone. Ba ke ba pesi président ya commission na biso. Ba ke boy ba sololi na téléphone. Ba oh voilà ainsi de suite. Ozomona makambu moko pas trop bien. C'est une loi. Et tant qu'on a talibango, na lobi o makambuni ntozota. Nazo pesa bino c'est que c'était passé boyo ka réaction nanga. Siko finalement ba pesi prof Sakata. Professeur asimbi mutu asimbi makolo, asimbi mutu asimbi makolo. Vous sentez que vraiment le professeur n'était pas dans son assiette et zakaka peut-être bor moko boy ba simbi si eko simba. Ndenge ngana santaki.
et j'utilise les conditionnels. Beaucoup de gens ont un problème. Assis ici, l'article 149 de la Constitution. Voilà ce qu'il faut. Et voilà. À quelle la première proposition, deuxième, troisième. Assis ici, les profs vont intervenir, les lycées vont intervenir, Bandeko va intervenir. Naye eyeko comme tour nangai. Voici ce que j'ai dit parce que je dois répéter ma propos nanga. D'abord pour na prof mbata babandi ko utakine yo to landaka yo kana réseaux sociaux il faut yaka kaka oyaka wato eba kike oza député te il faut yaka il ne faut pas utika la kaka parce que tant que prof mbata telemi à lobby on ne doit pas avoir pitié ya batu surtout il y a département il y a droit na unikin oh bisonio so tozaba professeur. Ndenge na yebisa kabino ke tout juriste n'est pas constitutionnaliste et ake uzukaka obani kotanga bon alobi pe na ye atalisi bango na ye kozwa maloba nalobi na bango boy nalobi monsieur le professeur et chers collègues députés j'attendais que opesanga réponse na mituna na yo moko opesi yango te awa botondi awa ba juriste la commission ezaka ya ba juriste te jiwana ndebino bongo ANAP parce que za PAJ ngana za politologue na beta kango tolo parce que j'ai pris 5 ans ya kotanga sciences politiques. On ne vient pas fabriquer des lois sur base ya d'émotions comme ça. Les lois, c'est une réponse aux besoins exprimés par la population. Ndengenga batangi sangai, du moins Jacob Nyemba soki akosanga d'abord bazali. Bamakengo bakolananga, bakasisi bakolananga, bamaker bakolanangai, maker munzele, ba kasese bakolananga, bakakese bakolana. Mais professeur même kitoko bazaliao. Les lois ne se votent pas au la moudika kaboy, non. Les lois se votent suivant l'évolution de la société. Tozota la nenge tozali, tozana difficulté place boy, tozali mobeko pour répondre à un besoin qui n'est pas réglementé. Waneza ba notion il y a un trône en sciences politiques et totanga na G1. On ne vote pas les lois kaka ou la boy. Na lobby, vous n'avez pas répondu à la question. Vos propositions de loi, parce qu'il s'agit de 3. Bazoya ko répondre na besoin nini. Bazoya ko résoudre quel problème. Et le problème constaté par qui? Parce que tant que tozalaka, awa même na commission na biso, tozakana ba experts qui sont les premiers bénéficiaires. Il y a secteur. Ba magistrat bazawat. Quelle est la position à Sinamad? Bino bolobi ba bazali banda bazaba wewa. Manipuler tout ça. Qui a aussi manipulé le magistrat? Bazawapi. Et qui a manifesté cette intention-là et la difficulté? À part kaka koloba que, eza parce que vous êtes bloqué dans makambu, yaba DG, oyo bakangaki kangaki, boyebi ko sauver bangote. De kanda e bandiwan. Dans 10 jours, hein, papa, et que même pas dans le gouvernement, te ba memeli biso. Jamais la procédure, ce n'est pas ça la procédure. Et nous avons posé cette question-là. Va répondre bisoté. Et qu'en précipitation comme ça. Et les autres traités, ce sont des voyous qui ne pensent pas qu'ils ont un monopole. Oui, Moutoupe a betito le pont à monopole à Zate. Mais loi aux voté l'angonini. Botika bitumaya babiceps, vous avez menacé les gens ici. Ah, on a qui ça bokokate. Bokokate nazo e bisabino bokokate. Bokokate? Vous avez menacé les gens ici. Bokokate. Henri Maziya wana kolé à Vungureti. Babere so ki bere nini. Ba menasaki. Ba salini. Même à Bokoloba, ce qui justice a estimé que Albert Yuma bako kangaye muto ako paralysa muto ako sale loko pe azate. Et maintenant pour anticiper il faut makambwe kende ndengwa. Je dis toujours nazoloba eloko moko. Bande konanga Nathalie Sibango na lobby toko vanda te un groupe d'individus. Ce n'est pas comme ça qu'on vote la loi. Et Nathalie Sibango, vous êtes des juristes, ba juriste bazaka ba sentinelle et abiso ba politologue to ça la carte.
on conçoit un besoin à la population, autant les besoins, et qu'on pose, ainsi de suite, tout harmoniser. Pendant que notre justice essaie de se relever, Binobo Télémana ma proposition de loi. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais honorable Aubin, vous êtes qui président et assemblée A. Au moment qui en côté, ce n'est pas possible, mon Dieu. Pourquoi on veut toujours énerver? Nous avons autant de lois qui touchent la sociale et le peuple. Le peuple n'attend pas de nous, babeuse et un modèle loi. Babeuse. On veut faire tout passage en force. Oui, je vais ajouter. Et tous les juristes, n'a pas constitutionnalistes, c'est anticonstitutionnel. D'abord, oui, les collègues au disposition par rapport à la constitution au fur et à mesure que nous allons débattre. Non, quelle est l'opportunité? Quelle est l'urgence de cette loi? Notre bureau ne nous dit pas, comme il componande bilongi. Ndenge tokolo baboende bouton penza besoin enfoncer kofina biso. Besoin enfoncer. Et je posais la question aux gens. Tout ce qui loi sur les personnes avec handicap. Et puis ici, pression, ainsi de suite. Tozana baloi. Oyo c'est l'équilibre. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous poser la question? Pourquoi? Ce qui est bolingi, quand il y a une révision à la Constitution, eh bien, bon banda de marche, bon banda de marche, au lieu de se cacher, yango bande konangai, na lingi, bozwananu oyo. Ndenge préparation. Toujours banda kona na UDPS, mais il n'y a pas que l'UDPS qui est là. Parce que l'obi boyo kaki, la muka mo bimba balamuki. Na lobi boy. Lobi boyo kaki, la muka mo bimba balamuki. Balobi yangote. Ezala katumbi alobi yangote. Ezala bemba alobi wanate. Ezala Adolphe Muzito alobi yangote. Ezala Martin Fayoul. Batutu balobi yangote. Et ba magistrat balobi yangote. Si quand on a voté loi pour nani. Pour résoudre quoi? On doit marcher sur le principe cher à Montesquieu, qui consacre la séparation des pouvoirs, qui n'est pas la division des pouvoirs. Parce que le pouvoir se complète. Le pouvoir, dans sa séparation, se complète. Yo jouer rôle na yo. Il y a l'harmonie. Botika oko c'est l'harmonie. Il y a l'harmonie que chaque pouvoir jouit de son indépendance, sans chercher à s'immiscer dans un autre pouvoir, mais dans la complémentarité. Nous voulons aujourd'hui, à disposition, M. Sobotia, il y a un sentiment. Pour comment on a que Kabila a kokenda kate. Le loi bandi ko soit bino parce que Félix est là. Et chance na bino zaka premier ministre na bino wana botia. Parce que M. Ezoloba contre saint, il y a premier ministre. Bandeko, bozona nous image. Oui, Bandeko Baladia Tokomi Wafi. Barcelone député, nous avons en direct la 10e minute. Nous avons 7 heures. Bandeko Balabagi Lelo, député national Nyon surtout. Avant Bima, Tala Mwasi Nabana Nayo. Mi Batela, Koko va pas être peuplé. Toye Awana Source. Là, c'est ma Kambango et Banda. Force du progrès, Bolokaki avant lobby. Lelo, Toyo Kosambango, avant Banda. Oye Balaka Kike, Makotel, Mamoutou, tout. Donc le mission de Sosa pour Misamboka Congo à Kabola, à Boulisa président Félix Babazali Wana. De que soit réaction à Bango, Nini Oyo, Bango Kalisi pour ça Lelo, pe Nini Bagosala, c'est pas après-midi. Pour la mission sur ça, Bango président à allez, voilà Boka Bote. Bote Ndeko. Donc tu y es pas. Tu as l'émission sur les réseaux sociaux par tout Bagosé là. Par le bi force du IDPS, il le bi que mon union sous Oazan Bakalise Mabé a barré la route là-bas dans Congo. Nous avons dans la majorité, nous sommes dans l'opposition, et l'homme est en combattu. Non, merci mon Lamboka. Je crois que les Cambo et Ali à IDPSD, les Cambo et Ali à peuple congolais, nous surtout en général. Ça veut dire qu'ils attaquent les forces du progrès ou bien non, les Ali à Congolais. Les Congolais, c'est pelleté na projet à loi Oyo. Le bande konabiso ya monter mamabe Oyo va continuer kaka. Sala souci na bango ezali kaka batopie mais to timbeli bango eza faute na bango te eza ko banga état de droit lokola état de droit yé ne père wana oyebi kende ko obemina ko papa na ye azwaki mbongo ya bato ya l'état
ti lelo mbongo wana nanu bazongisi te. Alors moto abongo est-ce que akosala nini? Souci na ye ezali ba protéger ba vie na bango na ba famille na bango la justice. Lokola baza na ministre oyo ya justice yango wana bango bakoluka ete basala nini ba camoufler. Po ministre soki bakangi mutu parquet interpeller mutu ministre aza na pouvoir ya kolobaki etika ye tokotala problème na ye après. Voilà pourquoi bazo sala biso kuwana. Mais tobengi peuple congolais mobimba en général. Tolobi biso nyonso tout comme on a parlé du peuple. Poto la ki sabango ke bango bazaka ka 500. Biso nde totinda ki bango. Bango bako oleka biso te. Bango baza majorité zande libanda. Bato bazo maka deja, baza kuna deja ebele. Awa tobandi tozotinda bato bakendaka kuna parce que makambo eza awa te na 10e makambo eza kuna bato bazokende sala nini réellement bazokende sala nini bon mais bazokende c'est parce que faut se mobiliser bamona ke tolingi makambo wana te peuple congolais mobimba en général tala neti bandeko bazokende na bango bazokende po basalakisa ke baza d'accord te na projet wana il faut projet wana ba retirer yango Congo, il est resté sur l'opposition. Tout ça, le pouvoir. Les gens qui ont fait ça, ils ont failli. Mais il est resté sur l'opposition, ils ont critiqué. Pour comment on a les réseaux sociaux, pour finir, il est resté. Les gens, il est resté sur l'élimination. Il est resté sur l'élimination. Donc, c'est tous les peuples congolais. Le Cameroun est resté. Le Cameroun est l'élimination congolaise. Intérêt à la justice est l'élimination congolaise. Et ça, il est resté. Donc, c'est que Bino Badboganga qui va jouer au pouvoir. Bino Badboganga, Bino va défendre pour poser l'opposition à Bisso. Mais là, on a tout ça l'opposition au pouvoir. Nous défendons ma fille, Bino va tomber. Il met son banque. Le président, les pasteurs, dans le Bingo. On a 18 ans, Bandekoyo, Basali na pouvoir. Basali le côté. Lelo état de droit et souci na bango na zo pesa message ezali boye. Ba monique ba invitation ye ba kanga bango. Balingi ba ni protéger na eloko bazo sala kwa banome ministre de la justice azala ko bomba bango. Mais awo tozoloba baza déjà na maboko ya CPI azali apana ko kanga bango. Balingi ba kima me ba ko kimate. Bino ba député ya FCC ofungula miso bazobebisila bino na miniti oyo obemina ko azana liloba ya koloba te basale eloko muto bandaka ngo ezali eva bazayiba baike ko lamba ngo na kindoki me bakoka peuple congolais mobimba te bosali 18 ans na bino esili bokende botiki la fachi beton abandisa social alesa ba congolais bozoki mande boloko yango na lobi ekosimba te ngai pasteur ali na lobi bongo. En tout cas les gens de bomba député tika policier otozo oyebisa bino tozo assurer bino député moko lelo toko bomanda député tika nde policier député na bien IDPS ye sera ça to yeba bango yeba ke veto na kanda ebi pe mwa pa sera pe kolombo toko yeba pe les kolombo pa sera pe mwa yewu mu panzi kolombo pa sera pe mwa kana kanda azate lelo azate tipe oyebi ba député na biso oyebi yewu panzi musika 100 mètres po yo muto simba zate o base na yo merci tozana kacha base baike baso yo tona uzoda allez mais tout fille et puis na pour la kikobe parler Oh,
Dengue bokomona wana eza mobilisation batu balali te na Kinshasa batu bakekuna. Il ne faut pas réduire l'affaire de l'État na problème ya bawewa ke ozomona kaka bawewa ozomona kaka UDPS. Non, c'est la République. Lobi na bango na lobi tala boya ko bimisa lokola bolingi biso to assister na divorce ya mariage na binoté. Parce que c'est ce qui apparaît. Ce qui apparaît actuellement, ils ont lokola FCC na cache balingi ba kabwana, alors balingi ba benga ba peuple témoin. Il y a question d'une loi qui énerve les gens. Oh na lobi na bango, oh ezali sous départ ya Kabunde te. Ezali départ ya Kabunde te parce que c'est un individu. Il s'agit de la loi tozo voter nani, ça devient résoudre quel problème. Na simanango bake côté tala. C'est notre droit, puisque on va député, et ça y a monté. Comment faut-il que Nini est à la nation, justice est à la nation, c'est la bango. Ils sont au débat de la bango. Nous ne voulons pas ça. Majorité, on va mis pour ça la majorité. Et c'est le journaliste. Filmé dans la majorité, on est là. Now ezalaka na assemblée wapi oyo eleki tozoluka jali mabunda soka za mwasi na tarumamba na obe minaku aya na buzoba ba osalela bien peuple congolais déjà majorité ba mikosa kawana fini la récréation lelo na parler biso la bango on a problème te to na parler na biso parler du peuple biso muntu votaki bango to ya ko visiter pe bango baya dika mo za te to bunda te to ya ko visiter ka bango biso muntu votaki bango wala na biso to ina biso toye tozala posa bakolo mboka baya tozala posa na bango ne basimba mboka na maboko baya totala bango toloba na biso na bango totuna bango soki bango to biso soki bane bakolo mboka à partir d'aujourd'hui cherche awa bango beka otia sous le coloté bakata pale oyo akota lisusu awa te bozo ekame nini bayimboka bamoni bakongole babimi na nzela balebi ete eloko moko mutu moko akota na assemblée akota te nini bozo ekame awa toye korekame mpona kobimisa bato basalaka bati na kati ya sala ya wenge awa oyo ezalaka sala wenge ezalaka parlema te badepute mosala na bango mbongo ipane venir kaka bango soki balobi bakokuta basoda balobi te soki balobi bakokuta baenseignant te mais soki mpona kobakisa mbongo bademi kaka badepute soki mpona kochange balo mpona koyibaka mbongo aleta kaka badepute yango wana lelo biso toye lelo ebandi lelo tokosala emo awa moto akozonga na ndako aza te ezala depute idps ezala INC ezala ya PPRD ezala ya nini tozuya tokobeta kozwa komata moto ezopelaki obayebaka esagi le Congo makila bakoko na biso bakufi mpo na ekolo yo oya kosala bavantike yo nde mabunda kanda makasi tokosala bango malembe bapina tokokumba eza mpona kolakisa bango keno temake bango bazalaka na respect ya congolais te babaka na respect ya bana na bango na bapi na bango yango na tototumba bapine mpona kolakisa mpe kanda eza makasi bakandiki ekotila lelo ekosa lelo te ebandi lelo ekotila lelo te okona bango tina kuba apa bato baza muso bango babunda binaku ozokofanda moko 18 ans ya koviole constitution ozokofanda koviole constitution kotiango na zemi 18 ans Kabila abiole constitution ya tena zemi assistant magistrat au musée révoqué qui na demi tobimi parce que justice ezalaka indépendant ozo comprendre batu oyo lekola bazolinga justice etikala na maboko na bango kwa mabe basali 18 ans justice eko kosima bango te biso tokotelemela yango tina suka 11h tokosiege na kati wana ozo comprendre est-ce que tous les députés bakokota lelo badepute vacances depuis les 15
mais ti siko bazolinga vacances te bazolinga bayaka de façon ke bakota baloba oyo emema bango baza supérieur par la justice mboka nini yango parlement ekoza supérieur la justice oboya yango topike baza bafoko banyongoli biso tout pendant 18 ans moment na biso ekoki na justice na biso oyo tosambela nzambe depuis kala justice abricolaki majorité oyo po oyo tomona sous normal te koma bato bakotika présidence babloqué majorité donc États-Unis a rien raison pour la sanctionner nanga institution le peuple congolais opposition peuple congolais eza minaku te asa 18 ans na mboka minaku professeur d'université s'il vous plaît au 18 ans on commence à dire makambo wana te s'il vous plaît minaku peuple congolais s'il vous plaît toza peuple congolais Oui, tout le monde est venu à besoin de marcher pour être livré. Nous avons voté l'Assemblée nationale et ça va être pour nous. Nous avons mis au Yéz. Pendant que nous sommes partis par polémique, pour qui ça qu'on est dans l'Ingata. Parce que le bataille de la il est pressé par Bimalelo. Est-ce que eux qui vont aller à eux qu'on confirme mis ça parce qu'il est pressé par Congolais, par Télémi, par les villes qu'on est contacté pour les appeler le Congolais. Mais nous devons retenir que l'IDP se représente comme Congolais. Ceux qui m'ont dit que les gens l'IDP c'est-à-dire les gens Congolais. Nous allons prendre les particularités à l'IDP. Mais là où les alliés Congolais, nous sommes en général. Donc aucun jamais condiment. Nous avons beaucoup souffert dans la question. Et puis notre motif est à combat la restauration de l'état de droit. Donc il y a un peu pour la personne qui va faire sa mission. Donc le niveau comme beaucoup est là respecté. Mais il est déjà grave. Les gens qui sont censés faire respecter les lois de la République, bango va faire il y a un moment d'atteindre bango. Attends l'article 151 de la Constitution, 152 de la Constitution et surtout 219. Oh, comme on m'a retrouvé. Oh, Kabila, Kabila, on a commencé à faire ça à Nagamo. Chaque fois, on a un député na la muka lo ba yebeza na sate de temps en sagesse en intelligence fait félicitations za mapambola yo nazo luko pourquoi to travailler 18 ans na Kabila to moni progression na société to na bate IDPST nazo représentant force pour que IDPS na balemba mais là on a c'est tout fait atana cash pambo $100 pambo comme na moko passe ya makasi ebi ba ebi na luko pambo to zo bu nezo simate to zo bote ba lo ko ni lo ba mabe na ba ko même nako estalinga passe azo fixe biso batabandi donc on va que azamu tabandi te nana mumala masi Fatou mais mina ba détruire bandu pourquoi batandu ba maele makasi et ba popo mina ba on comme ça mboko ko mama yo na ene loko yo eli boso chani mabunda boso na beta mo na pa di peuple c'est que 1000 ngoko bima yo to ye awa to bi ke ça du de famille so ki te to kotika te on appelle l'obinga la keri mais ba congolais sima ba bongi wana ozomona bakombata bandeko bayi Congo bakongolais bakotelema balobi lelo lwana ekoleka te ozomona réaction population oyo tezaka na somi ekolo Congo batelemi lelo neto lisi pour la liste ninazolekala Você acredita no nascer?
C'est trop ton lembi makambo ya bato oyo baza badepute te baza baressortissant ya nanga lokola baza na proposa tozala 3 jours ifa desu dango tozala 3 jours awa ifa desu dango jusqu'à la fin. Message tozo bunda pona mboka. Ba Congolais to souffrir mingi. Potika biso poza biso sala. Toko bomana.
Tous les caméramans, nous avons appelé pour le faire. FCC va rater occasion. Le président Félix a fait ce qui va retourner en communion avec le peuple congolais. Parce que c'était même si mon parti pris mon ce sont des Congolais. Les choses sont Congolais. Tant que vous avez ça fait combien d'années?
Voilà la journée. Ils ont perturbé ndenge boko mona wana bandeko nanga. Tokolo banini. Pourquoi on veut qu'il y ait mort d'homme? Tango batu bazolo bake bakanisa teke bango bazo menacer biso tuza batu te. Siko loi eza ya biso nyonso. Batu balobi yango te. Yango te tolinga ta comme ata na cour constitutionnelle yango te. Pourquoi on ne peut pas stopper? On a les urgences. Mais quand la loi n'a pas suivi la procédure, qu'est-ce qui se cache? 10 jours. Et pourquoi seulement maintenant? Parce que Luzolo Bambi était ici. L'exemple qu'on m'a donné dans notre commission. Luzolo Bambi était là. Pourquoi on n'a pas visé ça? Et par contre, on a bloqué même les actions à Luzolo Bambi. Chaque fois que Luzolo faisait quelque chose, on les bloquait. Même temps, Wazaki, ministre de la Justice. Les lots, qu'est-ce qui a changé? Quelle est l'opportunité? Quelle est l'urgence? Il y a bien intéressé l'équipe, comment la procédure, comment la justice est en train de fonctionner. Bozo calculer que Belé n'a bien aussi sa carrière. On ne doit pas voter une loi pour se protéger. Non, pour se protéger soi-même, non. La loi est impersonnelle. La loi est générale. Elle est impersonnelle, elle est générale. Ça, c'est simple que ça. Et que ça, la biso passe. Mais ce n'est pas le moment que crème intellectuelle congolais. Et bon, c'était, ce n'est pas le moment. Naloba ki na bino que maloba e kozala mukelelo. Mais image ebele. Bobo sanate numéro wana topesi bino eza botinda ba voice na bino o topesi bino ne bandeli eza pona botinda ba voice na bino pona ko participer na live oya le 30 juin et kozala na compte YouTube na bino ndeko Eliezer Tokokom. Vous pouvez vous abonner et bien pour ceux qui aiment les sérieux. Mais je l'ai dit toujours bande konanga bota la classe politique tozana ba égoïste ya modèle. Et c'est là que j'ai dit na bande konangai totika ka maloba tosunga bande konabiso parce que ceux qui tozeli o l'état o bande konabiso ba kosila ozana muke sunga ndeko na yo même ceux qui est nanzela mais c'est tambote ozana muke lelo mais c'est tambo. Je dis bien que je suis essoufflé, je ne sais même pas m'organiser. Moi et aussi là je dois payer les loyers, je dois tout faire. Je ne sais pas m'organiser parce que moi muke ozio moni mutoye penza na problème ozo kokate. Il faut que je ne sais pas m'organiser. Et tous ces gens-là, naïba ke kolo ya mutu. Nazana tan ya kotuna ke uzamtu ya koloni et puis pratique wa nezani. Tango moni même les personnes avec handicap, ba uti Congo central, ba yeko luka Messi Tambo. Les élus ya Congo central baza ebelia wat. Tozana bango. Oko kende pa nani okokuta ba soda, ba okotsa yote surtout ba personnes avec handicap. Maman wana ma colonio somi balé katana azotambola na prothèse. Ce qui oyebité okoyeba teke alata biloko wana. C'est quand elle a enlevé que j'ai vu ça. Et babiloko wana azoyebisa yo ke tango ozotambola ezo baluka. Et c'est baby. Nani akosombela ye? Nani akosombela ye? Est-ce que boyebi pona nini ba personne avec handicap bazana ba centre? Parce que bazana place à kovanda te. Famille bois qui saban mokile ba bois qui saban ba koma na nervosité moko ko sakanate ba ke ko se réfugier kuna ko vanda na ba condition moko ko sakanate toilette ezate loko moko te bazie ba van ba kenaka na kimo asali moko ya l'état ndako moko peut-être de po ba ke ba nzami ko Nathalie Sakibino o to limito kende ko sala remise ya ba toilette 15 ans ba to ba vanda ceux qui 240 personnes bazana toilette te muto sokolaka 1h du matin. Pona bana mibali 4 heures pona ba mama libanda parce que bazo sokola libanda o sokoli 1 heure ozonyo lali et puis etani olobi o sokola ki bozo mona passe na Kinshasa à quelque part ya Gombe ba oya kitambo tolobate donc ezandengo wana ba komi ko ya de partout ba mususo ba utaki kanluka ba musu ba uti matete naza élu ya Lukunga mais sans l'appui ya bande konangai ça va s'arrêter na kokendeti wapi parce que nazana makokité. Mais comme
comme le gouvernement n'agit pas, tozo salaka moi intérim na ye pona kosunga. Batu bazo yana ba projet na lobi na bango na zana mbongo awate oso jandenge nini. Moi sakaloso moi nini ezaka ka moi lisum et des fois tozo sala ngona bande konangai oh peut-être bazana mutema ya bomoto ya ba congolais. Tout défenseur, tout prétendant être défenseur ya Congo, tout combattant, tout résistant, ce qui est moko zana mutema ya kosala ata action moko ya kopesa mutu sourire. Aza lokuta c'est un aventurier, c'est un opportuniste, même si il peut ses responsabilités. Akoyiba lokola batu nyonso. Parce que c'est un égoïste alinga kata Congo o etika la ya moko. Bato ndengo wana mbongo eyeba na kamkolo bayiba. Merci na ba o bazana mitema ya malamu. Merci beaucoup. Merci pour la vie. Bisika Bozai. Merci pour la mutema ya bolingo. Congolais zandengo wana. Congolais c'est celui au azoma tsande kona ndenge na elsa kibinoge. Ozomo na ozotika boutique ya ndeko na yo congolais a. Okeko kota na boutique ya mupaya. Ozo préférer kokota mbongo pa mupaya ke pande kona yo. Kindoki tete. Kindoki? Ozo sambela même ke bayi bata ndeko na yo wana tika la maboko pamba. Yo dondwaka. Kindoki. Franck Diongo Chamba, la réconciliation. Non, c'est très bon. C'est très bon avec donc Diongo Matondo ndenga lumisinga ina président tozaki na kokoso kati na biso bokanizaki te abio ngisa biso te tosololi kimi koti apesi matondo mingi na ndenge makambo wana esalami na nzela na ye apesi mpe matondo na président Godin Poyi ndenge andimaki te tokutana tobongisa ngo ndenge babongisa makambo na kati ya libota matondo kotondo ya na biso président Franck Diongo pe collègue na honorable Mike Mukebay parce que yaya abengisaki biso po tosolola na kati ya libota. Alors ndenge bango nyonso balobi apesi merci na yaya na biso mpo na initiative napesi mpe merci na collègue nanga Mike. Commentaire mingi ya kosala eza te. Monique depuis makambo ebandanga na tikala koloba te. Je crois côté na ngai collègue na ngai lokola azalaki na assemblée te makolelekaki apesaki ba information ya malamu mingi te ntango azalaki milanda tosololi mpe tokozwa ta ya kosolola kolakisa ye bamikanda nyonso. Je crois que tozotravaille mpona unité et pour le développement de la Kinshasa. On est dans la politique, surtout dans la politique, c'est tout petit bateau dans la politique. Oui, c'est les grands frères Nangaï, on a respecté Kaïmingi. Oui, il y a lobby, donc tout ça, et surtout qu'il a rencontré l'esprit en politique, mais pas la collègue Nangaï. Merci. Honorable Mike, honorable président de l'Assemblée provinciale, Pasteur Godin Poyi, va se réconcilier dans Gomi Bali. Conflit, à partir de là, il y a un conflit ici entre Bango et Bali. Donc, nous avons un conflit entre Pasteur Godin, non, on a Mike, à partir de Segondolo ici. Bondeko et Zongi, président de l'Assemblée provinciale. À la chaîne président de l'Assemblée provinciale, on a des Mike, député provincial, rapport est causé entre un député et un président de l'Assemblée provinciale. Donc, Makamoana et Sili. Merci beaucoup, Je crois que tous ceux qui sont là, vous allez avoir témoin, il y a Bilembo, tant que tout ça, tout rendre public à travers des journalistes, ils allaient d'accord, il y a Bamounios Mibali. Donc, ils ont une initiative au niveau personnel. Ce n'est pas Mike qui a demandé, ce n'est pas le pasteur Godin qui a demandé. Ngaï, comme il y a na Bango, un parlementaire sage na Bango, il lit plusieurs fois na Kinshasa, na Kondi Mateke, ndako ezika biso ba papa na Bango, parce que na coutume africaine, yaya aza papa. Eh bien voilà. Et ça, grâce à la sagesse, il y a Franck Diongo Chamba, ndenge bomoni wana. Mike Mukebay Nkoso, Godin Poyi, Bayokani.
Ba Congolais ba swana kalibela te surtout pona makambo pamba pamba. Ba yokana kaka. Mais oyo ba misusu tozana bango ya ba réseaux sociaux. Je vous dis, la plupart depuis tobandi ba Covid oyo. Depuis même aux oyo ka assistance, tous ces gens ba vedette ya ba vidéo. Ba ça va pia ko kabela nani. Ya sala ngweza business na ye ba mona ka ya sala ka ba beza se kisaka batu ainsi de suite. Al yazo akapona ye. Et puis alobi na yo, tozo bundela mboka. Omoni ndenge bazo sala. Muyibi mutuana, muyibi. Na lobi muyibi, il n'y a pas d'amour pour le Congo, si on n'a pas d'amour pour l'autre. Ce que ça n'a bolingo ande kona yote. On n'est pas des défenseurs à carte. Et belé bazawa na combat, résistance. Et loko mon côté parce que yazo tonda zo bois kabiloko, jama sungata mutu moko na vinaye. Après ça, tu sourire. Ce qui est le corps il faut passer par des associations. Il faut passer. Papa, il y a tant de membres de la famille, association. On doit commencer. Tous ces gens-là, personne avec handicap, je les considère comme le membre de ma famille. Je dois dire merci à Bande Konabiso Bangolais. Oh, quelques-uns, Batin Ndaki Lusungi. Bande Konabiso ya Congo Brazzaville. Oh yo. Quelques-uns, Batinda Kilisungi. Je dois vous dire grandement merci. Vous ne savez pas combien je suis flatté. Parce que ce n'est pas facile. Que l'Afrique est une même famille. L'Afrique mobile. Merci Bande Konangai. Plus 243 998 311 332. Masolona député. Lobby sur la même chaîne. Même heure. Toko beta masolo, toko solo là, toko pesa bino évolution, ya oyo koleka. Mais ce que j'ai dit, pesa ta mutu moko sourire na vina yo. Et kozala malade. Attention, na Kinshasa. Qui a raison, qui a tort. Merci.